Fallait azokoma. Vous pensez qu'il fallait qu'on la muki babi qui note ba date. Musique elle ça y est. Le producteur ne va jouer. Ba fan na yé ba préféré. Ba yo kan djembo abete ki le babé ton sous le lot. Mais quand même ba zala na yé ba survivre na yé. Et ça faut na yé, c'est pas producteur. Et c'est pas contrat. Et cette époque naïe, c'est tout à fait normal. Nous vivons l'époque de Fali Poupa. Okassinabi, ba producteur na ba yo luka Fali. Est-ce que ba salwa na mérité ka Fali betango? Ba salwa na o Fali obété mérité ka Fali betango. Ba mise ba combien de moments ba benga bazali, ba légende, ba nani, ba mbolo koso bazali, ba zebeleti. Moni Fali Poupa ba production nyonso oya zo beta, eza ba biloko ya place qui ont par rapport pendant une année. Eza na 4 calendrier na ye. Na ba horaire na yabi date boy moi boy ifuna beta isika boy date boy funa yango mungi ba production na nyonso ezo simba abete la biso ba 15 000 ba 20 000 ba 25 000 ba 40 000 mais ce que tu ba producteur ba comité na niveau ba beti ça eta na ba 9 000 parce que ba omona te ba ozo nani po ba beti c'est ba place o mi ma Fali wana yo na biso fallait ça la double carrière asa yaye aose la pe bandeko Nathalie Sioti. Basa neti ba 7000 personnes. Est-ce que ba producteur ba monte que tem sou ba musicien sou ba za ba ko ke bete ba sa ba 7000. Mais 7000 na province c'est blague. Ni on a taliso. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci de nous rejoindre sur Africa Elengi Télévision. Bonjour, bonsoir à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Et ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à bateau. Tout va partager et puis na bateau va commenter sur toute la vidéo na biso et ça la biso énormément bien. Merci surtout na équipe Mobimba, équipe technique et Africa Elengi Télévision oyo et ça la que tout diffuser ba image qui toko, qualité à son qui toko. Merci na bango et puis aussi merci na disponibilité ya mokola lelo invité na biso José Mania Malika Mama Paradis avec Yende Toroso là vraiment tout sauf rien aux actualités et puis à Rosala
mieux placé à répondre à la question na biso tout. Merci déjà na bateau tout ba soutenir na biso de près de loin. Grand merci na Karine Bionsaka cosmétique, Karine Bionsaka na pesi bambote place à Rolanda biso, c'est-à-dire que muto ko contribuer na vision à chef de l'état na robenga ba grande dame, ba femme d'affaires, ba un bon tonton, ba boss des boss, mobile ya solo, tout moi ça solo ba ba na solo malasi. Oh nyon sur la mikili pour tout rozongo na Karine Bionsaka cosmétique et rozo mabongo na matonge na roya adresse tant que ça la ouverture comme il faut. Merci aussi na restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal Souvé. Et ça, balobi kuna tolia bio comme il faut chez Marshall Souvé. Et ça en États-Unis d'Amérique, restaurant za moko, restaurant Yolo Ezo chez Maréchal Souvé kuna bio na bio. Merci aussi na boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas, soit Rolanda Biso Pesiko, sans oublier na Rodi Dindi swag, Rodi Dindi na Pessie Bambote, Rodi Dindi depuis Mikeliam Poutou, sans oublier na David Impérial, aigle puissant, David Impérial. Na pesier pamote place à Rolanda Biso. Merci aussi à Dada Ulungu na Suisse pour na benga mama sociale. Dada Ulungu na ngamoko azo compter 27 personnes na bango. Dada Ulungu, merci pour tout. Un grand merci aussi na Obed Mbemba, moi na Bella, moi na Belgique. Chanter ça derrière la caméra, soit aux la même morale nanga à fond la Biso et au ça là vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à Maman Paradis. Bonjour Kérit, bonjour na abonné Afrique Elengi Télévision. Bonjour na batu nyonso o balinga habiso o ba soutenir habiso physiquement, moralement, financièrement. En tout cas, merci beaucoup na bino nyonso, merci na bino tout o balinga habiso. Vous pesa habiso ba conseil, ba remarque na bino, en tout cas et ça la habiso vraiment énormément plaisir. Merci beaucoup na bino nyonso vraiment o bozawa na pour na ko soutenir Malika Mania. Ba mania chou ba mania cœur, en tout cas merci beaucoup na bino malgré santé déranger nga mo muki mais neza musana na biso. Toza na chouate toza wana pour na o pesa ka ba opinion biso toza leader d'opinion, mais Malika Mania sera leader d'opinion warrior. Donc en tout cas merci beaucoup Nabino Nyonso, merci beaucoup à archevêque Mike Lokamba. Merci beaucoup à Mijimo Paradis Bana Soukanzambe. Merci beaucoup à mon vie Gelor Boulangongo, la ponctualité dans le son à l'Obarapa Sala, à mon vie Gelor Boulangongo. Merci beaucoup pour notre soutien à yo. Et merci beaucoup à Riti Botin Nzambe à l'opposo number 1. La Lyon et na Bango Sadi, Balobi Keriti Bongisa Maman l'opposo na ba produit à Riti Boté. Tout ça na ba gamme ya caramel, ya caviar, donc ça dit ba gamme bata mwindu, bata pembe, bata chocolat. Tout ça na ba bombe de lèvres, mon Dieu, tout ça na bilanga boy. En tout cas, on a lancé message pour na batu nyonso ya monde entier et surtout o ya bana Congo Kinshasa ba maman ba papa o ba lusomba rabilo na biso tozo bientôt tozo tia date na biso lokwa Karine Bionsaka ninga o tia date na e Rich Beauté cosmétique la lion na bango karata zo tia pe date na Kinshasa place oyo bata Kinshasa na lebomi tungisama bokenda kusomba na Europe et tout totia date karamingité place ni totia référence ya rozo ba produit na biso avec Rich Beauté Nzambe à l'opposo. Bon séjour à toi Caroline Ikwa aka Betty hein. Betty Ikwa ma copine de longue date balobi à Kenda bon séjour na yo na Dubaï hein to peso pena bambote. Merci beaucoup na yo pe Keriti Timpi Mama Tania Dinea mais la valeur assure Mama Tania Dinea mais to peso ba gros bisous ma maman chérie na lingio mingi voilà merci beaucoup na ko interpeller peuple congolais nyonso ba rolanda biso sikoyo événement ezamoko na Kinshasa, communauté des ensemblées dédiées au Congo à cause de la foi, 9e édition. Albito Zalawana et Zouami Bongo. Les 20 et les 21 juillet, à partir de 14h, biso dans son esplanade, il y a Palais du Peuple. Toi, Rosolo Biko, toi, Royo Kamosali Nanzambe, avec évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Tous Zalawana, toi, Royo Kapena, Liloba Nanzambe, Rosala, vraiment bien. Bana Bumbu, Selemba, Makala, Kitambo, Banda Lungwa, Bumbu, Bana Changu, surtout, tous Zalane Belé, tu es que Nzamba Sala à travers Mosali Naye. Pasteur de la foi. Solo. Pasteur wa Sambe Nzambe ya solo mitema batutu ebité mais pasteur de la foi ngana na témoignage nae. Ah bon. Na yebiye depuis bandi musala réalisation. Très bien. Aza musala na Nzambe à cause de la foi. Donc ngana yebiye ya Jean-Paul Mayata na Mirador TV. Très bien. Réalisateur chrétien ateyaka musala na Nzambe.
mais nzambe tellement a préparé destin ya motu autre mandenge ya lingi lelo oyo to bakisa ba kombo likolo ya Jean-Paul Mayata. Très bien. Vous comprenez? Très très bien. Moto ala kisa biso ke aza pasteur exemplaire. Jean-Paul Mayata. Jean-Paul Mayata bengana lité ya kanda. OK. Aza pasteur exemplaire. Pasteur ozote ya batu lilo banzamba otambo na muta bêtise te. Et là, on pasteur autrement, on a été pasteur, on a buzz, awa, mutu mo afinga ka famille ya mutu, afinga ka foyer ya batu, bana ya batu, vie ya mutu. Oh, tam suna libota na ina papa na iba hôtel mana mutu wana te, batu ba déstabiliser ba vie de couple batu na makamba lokuta. Mais ba pasteur ba futa ba bon pasteur ba promotion. Ah bon. Donc pasteur Jean-Paul Mayata avec ça biso ke amusal na nzambe. Ya solo. Soko lingi bêtise keni na arranger ba bêtise. OK. Nzamba za pona bato masumu, mais pona ba inconscienté. Soko za inconscient, o reconnaître que oyo sala que na okota na potopoto. Donc ça dit nzamba otiko koti comme ça mon conséquence okota na potopoto ne ya o comprendre que té. Voilà. Mais na bengi batutu ba ya oza parler du peuple à cause de la foi. Parler du peuple. Voilà. À cause de la foi tout ça. Ton préféré, tout ça la rata promotion quoi pasteur de la foi ta pesinga mbongo ti. Mais nzamba kanisela nga pona musali na nzambe oyo. Ana posete po muta lobele fa bando futa batu ba 3000 ba 2000 surtout mutu omona mutu mo bopena donc aza anti-valeur tout à fait. Catégoriquement anti-valeur moment ba pese que 2000 1500 pour ça la promotion ya mambo église. Voilà, merci beaucoup à José Mania Malika et merci surtout na bateau Touba Olanda Bisso na Pessi Mbote spécial na Brian David les boss des Papi Chico Moucheni. Brian David les boss des Papi Chico Moucheni. Voilà. Ouais, Niki Morondezi, je pense qu'il y a la Mundele. Niki Morondezi. Il sera lobby à Salaka. Na belle le combien de fois. Nganaza orpheline. Orpheline bakosa kete. Somme. En tout cas, tu peux simboter Willy Moucheni. Le véritable code, l'unique et le sel. L'unique et le sel mécène. Il y a Willy. Oh, akabela mutu nyonso. Sans parti pris. Sans parti pris. Oh, lobela hanani. Oh, lobela yetaliete. Oh, azarana viena bu na pime batu lobela fali. Le sel unique. Ya Willy Moucheni. Le véritable code. Azala zapazo zala kaka. Azala ya kaka. Willy Moucheni. Aboya balongole na place. L'unique et le sel. Bayambangu bakweya. Mais ya Willy aza toujours. Voilà, José Mania Malika, je pense que tout sur la bonne Italie culture nabiso. Tout dernier tube, je pense que Bimina noté mais teaser car ya pamba tout le monde m'a remis au sein dans les réseaux sociaux en Roma et tout challenge Kezongi featuring Fali Poupa avec René Lokwa Soso Pembe. Tu trouves ça comment en Roma lango sur le terrain dans les réseaux sociaux par-ci par-là? Tout ça comme en Roma na té. 207 ba balinga tu ba binango. Ebomaka. Balinga te bamikata bami boma ba obina 207 bomaka babina te poani ezandi maman ya Congo ti si Fali Poupa aye juste ko ça la coup de pouce na musique folklorique na ye ya bango ya biso bangala ba mongo bana mongo ozo comprendre ba oyo ngana mungala 100%. Ngana mungala 100%. Yomo mungala zo bazara. Jamais. Malgré ba zo ba pe ba mibebisa bango mo ba koma. Adaso ngoko mazo be ala volonté. Mais c'est volonté. Si bokati boko mazo be na pesa aba yo comme so be. Yomo ni na pesa OK comme be po ngoko mazo basi. Fali asali soutien na frère na ye. Parce que tu comprends, à tel petit, pas bien qui complexé. Oui. Pas bien qui complexé, à ça la cas featuring n'a pas ministère du banda, à ça la cas featuring n'a pas américain, à ça malgré pesa bateau lengi. Parce que le lot va bien qui complexé, mon complexé n'est pas que la bateau va finga ibongo. Ba bien qui complexé en 2018. Bato ba finga ka complexé bango moko ba koma ba triple complexé parce que bango ba koma luka ba sala ko leka Fali mais malgré ba sala ngone motene ba ke ba fierté na yi parce que muto a pesa bino idée na muto azo guider bino boti ko sa mam ko leka été impossible. Vous comprenez très bien. Ça dit fallait soutenir ndeko na yi a soutenir musique na biso e ba mongo
na loba kengo l'autre fois ah bakadi yo pe bazati batabandi no pe bazati oui musique ba Congo pe bazati to ko beta bandi ba beta ka matanga bozo bango valoriser bango ningi fallait valoriser frère nae peu importe ça remix bino boyebi bilenga remix boko to pendi mo sa remix mais ce peut petit beta pété ko beta ne problème remix ou pas ko beta des problème remix ou pas bayemba nde bayebeta pe elengi wana ya remix ezonga parce que yana bandema mususu to yemba ngo to bina yango bilengi nango esila bisote donc bayeli bino remix boyoki bodo ça dit bilengi boyoka na o liboso ezongi libino na remix bolo ba fallait soutenir ka ba misali bandati asala ba featuring ka ba misali banda lelo ba soutenir frère naye ya même mboka naye René Lokwa Bokomio adiembeli René René est-ce que mutoka fallait ko diembela mutu na musique na biso Congo fallait ndenga zana ko diembela nani na musique congolaise na biso pour ebele ba souffra quand bazana ba na posa featuring mais tellement bazaba aigri moi ba yo senga featuring ezate mais ba souffrir pe ka bongo mais ba mukoba kufa nzamba otuna bango okufi na mute ba bibembe na ba to ko beta ngo ba fimbo parce que ozaki na posa ko senga soutien pas mutu mais tellement na kimutema mabe na yo ozoni nga ko ndima mutu wana te e commission mutema mabe e commission aigri parce que omoni bato bazana na mitema mabe mitema na bango ezokati na kati oyi mutu mabe vandeni avivara comment abando yoka kanda na ba propre makambo na moko na makambo na ete ta musupo fingi ete o chrétien ete o lobele pe mabete mais na ma propre makambo na yo te malinga ko to moni Richard so linga ko te kana propre lamba na moko et pe c'est tension atola tikito yo kati ba tension so ba kinda test na hôpital ezeba ba maladie ya maladie te ezeba ki mutema mabe susuti ki mutema mabe mo sala ka mutu et pe so tension Richard asombi chenette na mutema suit et su et pe so ti et comme so ti tension OK pas docteur malgré to ndoyi ba docteur nyo so te pour docteur tout no raisonner o yebi c'était lo ni no raisonner ko sakaka nazo comprendre nazo inka yango moko motema zo tungisanga yango moko tension zo kitanga yango moko mais tension no zo kitaka pona makambo muninga zo sala malamu o linga kondima muninga te yo moko zo souffrir na kata motema no. Ah bon, voilà, mais featuring et Obima déjà. Yango na loba na continuer. Voilà. Fallait soutenir Ndekone René Lokwa. Azan Ndekone ya mungala ya mongo. Bino pe bo kende ko boyi bise ba musicien na bino. Bo lukela ba musicien ba Congo so bazali bo ke ko lukela bango. Ba musicien ba po bo Holanda kaka ata après 3 à 4 to bo ba musicien so ba ke luko ba musicien na bango ba Congo bo sa na bo ba ntembo. Ba musicien ba Congo. Musicien ba Congo. Bazarate. Congo toranae o azape na succès. Ah Richard. Eza devant na biso ta yemo comme musicien na Congo ake ko luka musicien ya Congo ya bango ya musique folklorique ba bani folklorique ya likambango na penga mote na eba oloba te to te bele mais tu bele ba traiter fali que akabola gloire te fali aninga za yemo na trône mais comment na ba acte boy ko pesa René Lokwa o musique na bango to ben biso to mona le roi musique moi limité il faut soit na ba matanga et tout et vouloir vraiment te mais comment on a fallu appeler ça chance ya bongo monde entier et monier au plus non c'est ma chance au bi congolais quand na otolo ba nozonga kotote mitema na bino ezoka na kati po non c'est ma ko sa featuring ba kepoto ba matisi na podium arena ba PC tourne ya ça spectacle na ye a beti minje papa tala bo souffrir tout ça là pour boya ko apprécier pour boya ko pesa be loge wana bo ko pesa ngote parce que oza communicateur ya X mais X na bino yemo kaza souffrant na moment oyo mona ke ba ndeko na ye to ndeko na ye osa makambo ko leka oyo ko mate les appels na artiste o lelo na ba exploiter ba réalisation au fallait zo sala bazo koka ko supporter ngote ba ko mute ma passe mais non tu biso na peso réponse ma munyo soti et belé baza souffrant na mitema na bango baza souffrant na o fallait o sala malgré fallait o finga bango te fallait o chrétien bango te a o sala bango be mission te a o lobele bango ma bête mais bango baza souffrant na ba innovation o fallait o sala biso to lemba ko pesa fali ba coup de chapeau te to
tokolemba kopesa fali ba bravo te ba loge tokolemba te ba encouragement parce que ngai nana ndeko musicien te na famille nanga Mouza Warrior, c'est déjà la famille. Té, non, loba. Parce que ebele, mouté m'a peut-être dans un bal musicien, moi on appelle ça fort, na encore soutenir, il était à quoi ya kanda na quitté le fali. Ba journée c'est belé ba ko finga fali awa. Kanda po ba bima ba musicien ba ko soutenir mi ba na ba musicien té, ba musicien ba lala ba koya, kanda on ba quitté la fali. Il fallait foutre masumu. Fallait de foutre masumu. Ya ba kande ba mibali na bango ba soutenir ba simbate. Na boya kotanga kombo ba musicien. O ba bima ba journaliste awa Oh, be chèque le tam sou ba se ba meme ba foka Ya on a kama so na mo ba journaliste ngo ba ka na TV ba ti ba caméra ba zo créer pe nana ketchup. Nana ketchup oyo azaki soutien mobali na ye. Du début jusqu'en une place ba comité. Mais bo tiaka ba caméra bo finga mwasi oyo alaki si makasi na ye ba courage na ye pona ko exploiter musala mobali na ye. Mais bino bo tiaka ba caméra on tete bo za rappeler ba musicien na bino bo bima ba on so bo tiaka ba poisse yango esala ke ba musicien ba kweya. Malika. Ah, mais pour conclure, Nayango, rôle pour passer un message nini. Message dans le pesa ezaka que bato balingaka bonne musique. Tant fallait même biso moto. Pour na to tiai maboko, to tiai poids. René Azawana. Ce Sopembe. Ba producteur botalisa misu. Ah, la musique ina nzoto. Aza musique ina nzoto. Bato na poto wana. Ata ba yoka fali kotoyo. Ba pe na posa ba yoka pe. Ba mongo baza combien en Europe? Ba belé. Basé belé. Malgré pas fallait sangisa na ina ba Congo na bato bandundu na ba luba. Asangisa be konnu na ba yandi. Bon peut-être ba Congo na ba ministère ba se retrouver te. Ba yana ba koto pas fallait. Babika. Papa, muta ki pa ka s'intérêt na yi. Très bien. Bon intérêt na nga. So na mwinge pa kérite no se retrouver te no ki pa Richard. Normalement, ils ont loi nature. Muta ki pa ka s'intérêt na yi. Gaïta Claudia Yemba. Hypocrisie za péché. Mais Nzambe kutu alinga pe intérêt ceux qui ont adoré était ceux qui komisi était a repé sope mon Congo. Papa. Nde toza na monde oyo to na place mi ba to telema. Soki pa Nzambe te tema pa Satan. Soki pa Satan telemité oza esikate. Bango nde somi ba peso mon Congo. Voilà, mais c'est la mort. C'est ça. Donc ça dit 207 et en position nango ekendele. Kana mo etenyo na batela biso. Yango na kande to anango. Yango na ka esali be missionnette. Na okute bimi nango te. Le 19 si je me trompe pas. Nanu kute se no be missionnette te. Nanu kute bimi te. Be missionnette c'est salama. Ba challenge c'est de continuer ko salama. Bon on dit mon web musika. Nazoka mona muyombe. O mona mutabandundu. Atepe caméra. Fallait profiter. Bon musicien na bino zapi. Ba musicien na bino ba beta musique mboka ya bato bandundu baza wapi. Pour voir ko ba ke fallait zo diembela René. Ah non mais est-ce que la musique congolaise il fallait ça muto diembela? Non pour mutalo ba bongo c'est que qui monter mama be en fait. Yango na taliso. Na musique congolaise fallait ça muto diembela musique na temps oyo fallait diembela net nani. Les contrats bato ba fallait commencer la deux carrières. Double carrière. Fallait commencer à deux carrières. Ça pour na carrière na yé, ça pour na carrière ya ba musicien baza ba fierté na yé. Et là est bon manga fort. Fallait ça double carrière. Ah ça la musala makasi mo mbala bato. Yango mo to zanga pour nous féliciter. Faut tchara et puis na mabonne. Ozomona, na ebisaka ne bino ponga na tiaka ye. OK, félicitations. Na tiaka ye. Oui, c'est comme félicitations te na tiaka ye. Eza pona kuma pona biso kerite. Soki fallait zalaka te. Tonge to suka wapi? Tonge to suka wapi? Donc mutu nyonso ngala la pongi. Po so eza na musicien moko te o ala musaka bango moralement physiquement. Malgré simba ba on a le beau côté. Mais on peut savoir quand même courage à oser, il a make-up et réaliser. Oui, malgré ça on est tika fala lingate. Oui et puis c'est normal to ko saka mambo na kokana to ko saka mambo so kokana te. Ozomona.
Voilà Kérit. Voilà, l'artiste congolais Fally Ipupa reçoit officiellement son disque d'or pour l'album Rumba Formule 7 et son disque de platine Tokos Oyo Baremeta qui est des disques naïe en plein festival. Je pense que ça là qui on est comme on a disque d'or au BTM solo nango qu'il fallait un disque d'or Baremetre yango officiellement. Je pense que Tom soit oui la biso on peut na double stade de martyr mais comment on a ba disque d'or wana il sera que comment on va remettre Fally Ipupa ba disque. Kérit, au moni, l'ouvrier mérite son salaire. Très bien. Fally a mérité le salaire. Le salaire, il y a yango wana. Bon, il y a pour nous revendre que Fally a côté ici le coût de la musique. Fally a côté ici le coût de la disque d'or. On a eu mutu yo so zaka souffrant so ka zo reconnaître que muto yo a somba disque d'or a ça l'effort pas souffrir té yé pas luka ke dake les places on a batekela yi normalement pour na soulager mon tema nanga mukile mona pe ke ngape na zwaki na on peut ce exemple mon typique et ça na bato belé ba biso net ba biso ba manya boy ngane tinga boy mama biso kolisa nga bijou. Vous comprenez Kérit? Très bien. Les tout le monde a des fibres, des bijoux, au moins pendant mon temps, on va préférer son bijoux na Sylvie. Mais le lot tout le monde va bimi c'est biso, ba Sylvie a ba garantie. So lati bo mui ba kandi pendant que on lati Sylvie. Ba fille est belle bo c'est sur ba talana awa na ba TikTok na ba YouTube ngo et belle bo la taka ba fantaisie ngo. Mais so yebito kandi pendant au Sylvie or. Pourquoi ba toi na ba qui sont ba fantaisie? Pour soulager mon thème na si pour ala mbonga osomba peut-être ça ina mbongo ya ko somba Sylvie orte temu supo ayoki mon thème passe po Malika la ta Sylvie solo il dit kaka Malika ta Sylvie solo quand on a Malika bien et ça Malika bien ce qui peut côté jalousie ngapene ke luka kaka ya garantie pour et tout ça nito ko kana kana Malika et ça ma bongo ti. Ce moment qu'il fallait une musique, il y a le coût de la musique. Ce moment qu'il fallait une disque d'or le coût. Pour mon thème nous a soulagé. Kende te yo pe kende place on a tué ngo so ba commissionnaire bazali ba yaka na kopa ngo ba luka ba commissionnaire ba ke ba kote bi na tué on avait la bino ba disque d'or tangu fallait zo yimbisa mindele na kata ba concert au futa ba pe ka ba mbongo. Je pense pas ah Josmane Amali na biboy o mundele au kangana ba na maloba Mundele Richard Zoumele biso na ba geste maboko te boy bisa biso kasi boy bisa biso so fallait comme futa na mindele ba page ya ba salle oh fallait zo bete ba concert tant bazo poster que fallait zo ke ko futa bango ba page wa ke futa ba salle wana ba mbongo. Comment vous êtes de bêtes comme ça parce que mutu nyoso oyo ceux qui baza ko honorer salle na ye azo obligé à ko poster normalement pour encourager mutu wana donc fali mbongo na ye fali déjà le bana bino yé musique et les saï. Il y a plein de bateaux, bazo laisser musique utile. Ba laissera jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui ko ba compter zate ba producteur ba ate. Ce que ba mona ka ke ba on peut ba paraître ba zo ba mbongo na ba poche ba za ko se produit pour ba mona ka ke ba tagi date. Viens ndo ka pesa ba devant moko boy et comment ko sala ba ma tchatcha na ndako ba ta ka ke ba kengi dila ba to sa ni depuis ba isa biso to tcha date biso beto luka ka to tcha. Mais producteur ya ko ya makasa produit beta na salle oyo azate. Bon c'est bien so fader so foot avec mindela na bambongo ba yemba banjembo na nyonso. Faut chanter ebo yemba ta yemba no totine. Je pense pas. Est-ce que vous continuer à revivre na mutema mabe yango bozaka léché bo ba musicien nyonso bozaka bozana sima Fally. Voilà, Josmane Malika, je pense que apparemment fallait a commis si musique qui passe. Après avoir cobé à Lyon, Bordeaux, un festival dans Liège et tout le monde Fally Ipupa Oyo a bémissi encore une fois 5 dates à la fois.
Oui, Rosala, après Stade des Martyrs, Barotal Lissassus encore une fois, Europe. Je pense que là, vous rappelez Batou, juste le 16 novembre 2024, les Dômes, il y a Marseille. Le 22 novembre 2024, Zénith Nanat. Le 7 décembre 2024, Zénith Nanat toujours. Et puis aussi, le 12 décembre, Mitsubishi Electric Hall. Le 13 décembre, Iber Yet Music Hall. On a habité 5 dates encore. Fallait ça en Abissonini en fait. Idée à fallait zanini. Il y a bêta. Je pense qu'il y a tout à cibler à la province. Ouais, mais ninga loba déjà yemoko ye a lesa musique te musique et lesa ye. Mutu ne so ko sa musana e bien mutu to lingaka a courtoyer. Nga na loba boye. Omoni na ibse ko yo to na deux personnes, to na deux genres ya personne na kati monde de musique. Eza na bateau ba ko ma histoire, eza na bateau ba raconter histoire. Fallait zo ko ma histoire na ye parce que lobby a ko to raconter yango. Omoni fali poupa a ko raconter histoire na ye. Fali ozo sala de 1 na teno entre parenthèses na ba question na otuninga. Très bien. Atel lelo o fallait zo sala pona bateau. Que apesa ki mutu tel visa asala ki mutu bola muboyi papa lobby ata falaise ate etikala na mémoire ya batu au moins tel lelo batu wana o isa ke fallait apesi visa lobby ka balukeliye lobby ka asala ingratitude lobby ka akesangana batu bafinga fali papa lobby fali soka zate lobby fali so atiki musique o fala zo sala o partager gloire na ye na biso azo partager gloire dans une biso que l'obeta zate tovanda obeta lisolo ce qui le na sabo c'est grâce à Fali ce qui le na poto c'est grâce à Fali ce qui le na sala ki bo c'est grâce à Fali yango na bisio lobby histoire à Fali et betama dalelo azo komana Fali azo koma. Vous pensez que fallait qu'on la muki babi ki note badate musique elle ça y est le producteur ne bazo ba fan na yé ba préféré ba yo kan jembo abete ki le ba bete on sous lelo mais quand même ba zala na yé ba survivre na yé et ça faut une été ça ba producteur et ça ba contrat et surtout fallait boya na asbeta na été o mto ke makila jamais fallait beta ne mto ke makila te te obete mto ke makila ndeni e ba ino ndeni Jasmania. Voilà, mais par rapport à ma date. Il y a un quota. Et ça époque c'est tout à fait normal. Nous vivons l'époque des Fali Poupa. Au cas bien, le producteur n'a pas eu le cas Fali. Est-ce que Basta Louane mérité qu'à Fali Bétango? Basta Louane au Fali Bété mérité qu'à Fali Bétango. Ba mise ba combien de moments ba benga bazali ba légende ba nani ba mbolo koso bazali ba zebeleti o même ba saluana pour fallait de ça sauter ne ba niveau ozo comprendre très bien il fallait sauter naé abete la biso ba 15 000 ba 20 000 ba 25 000 ba 40 000 mais ce que tu ba producteur ba comité na niveau ba beti ça eta na ba 9 000 parce que ba o mona te ba ozo nani pour ba beti c'est ba place ba o mi ma fali wana. N'évitez ça comprendre. Très très bien vraiment. Bah tout peut voir la comprendre bien. C'est-à-dire il fallait comme ça même n'a pas rôle aux yéti. Il y en a vu ce fallait ça la double carrière. Ah ça y est, alors c'est la plus bandeko. Nathalie Sioti. Bah ça n'est pas 7000 personnes. Est-ce que va producteur va moins que tam sous musicien sous bazar ba ko ke bete ba ça ba 7000. Mais 7000 la province c'est à blague. Il y en a taliso. On juste tout fallait ça la cap. Pour na bango, c'est facile. Même na place c'est difficile. Pour na bango c'est difficile biso moto yebi ke awa difficile pour na bango nyonso. Mais pour na bango le cas bango ba proposer bango te bazar c'est facile. Ce qu'on a tourné, ce que c'est facile pour na bango. Pour ni ba producteur na ba ke luka bango te ba ke beta ta ba place ba 7000 na ba province. Yo na biso fallait ça la double carrière. Pour na yemoko na pour na ba fierté na ye. La fierté fallait. C'est-à-dire que les producteurs sont courtois, ils sont fallés.
de fallait quoi papa azozwa rôle na ye qui pour papa na rôle ya bana na ye na de son comprendre très très bien azora eux ozomona ça dit ba positif so batali ke rôle wana bana ba koka bango tete papa bango za sala dans le roi bana ba koka tout pesa na papa qu'est-ce que on a le batté ba producteur na ba yo produit ba pesi fali production na ba ba vegle te ba mi se toboka bango bana ba désir bon ça business c'est un robimisi parce que moto nyonso alingaka tongo sala likamuna ye réciter sala. Alors ton producteur autant le monde que place pour na réciter ça et mériter kaka guide ya musique congolaise il fallait pour pas parce qu'il fallait ça ni abo contrat musique elle est ça on a évité il kanisa ngo ezomona comment je pense que parce que na ba concert wana o ya o ke kozwa ba contrat wana ba mbongo wana ba caché wana au vivre no ka yimo côté na mama na ketchup na bana te et ils a partagé au monde entier na msuna goma au monde amsusu akoduka bato ba visa au monde amsusu c'est-à-dire motoka pour gloire na ye na bato ozomona très bien papa Fati Beto ba pesa biso fali passeport diplomatique ah bon oui tant que légende mais par rapport à ba date onenge bimi yoro lobanini na ba province autour Robeta na ba Marseille na ba Nantes na ba Allemagne les warriors restaient toujours focus botika pas de temps parce que de tous aboto on a double stade de martyr ozolanda biso après lobby. Mais je pense que il fallait passer sous devoir à Makasi na bateau balandarae bateau bazala question fallait tirer à gauche na pena tirer à droite pour moi comparaison ça la masse ko ba ça la comment na badate et bimé belé boy ba ça na bisu yo baza ba fierté ya fali baza bana ya fali ata batie ba date ba ça na bisa ki oni ne mission kerit faut même na bateau batala biso voilà il faut ba landa ngana lingara non le makamba zongi silanga très bien et un mission moto sala ana biso na bi fallait ça yebi et le concert en décembre oui je me normalement une émission na oui fallait yebi ya makamba ça en novembre donc année na tout il y a déjà chargé à la calendrier yebi déjà makamba ça en décembre oui bah date bimi na décembre mais bambolo koso ba yebi nanté surtout trésor kukas les 12 na minute ne ba date bimi boye Nazana souka mira au kengi la 5e race. C'est rigolo. Trésor Koukas. Abimaka tant fallait ndembaka. Après imiter ba choix. Nde ba date bimi bo. Tozo zela ya ko ya isa mabete. Biso to encourage ka ye. Soki biso to tie ye pa yaka. Oui ba déjà que. To ye bi ke a ya pona minute o ten. Mingi te amukia o yaka. Ya ngona kanda ya mu ke si so ye vina isa ya ngona muki. Abimata fallait ndemba. Ya ngona. Donc ndenge biso badate bimi boy azana suka mir déjà zo kengi dila eza normal tant guide azali faut bini bo kengi dila bo yeba ka position ya guide eza ndeni parce que l'artiste musu bazo calculer fali mais fallait zo calculer batute au sala makamna loleni na e est-ce que fallait ce que zai ka beto à musique pendant calculer batu mais ça koya kiriti yé au moni charge fallait anango ako calculer batute parce qu'il y a une charge, il fallait soit quoi, à quoi ça moulongo belé. Et fallait encore moi, non on peut exemple moi belé dans n'a pas ça que liboso exemple à ça papa. Parce qu'on a pas ce exemple fallait ça quoi il y a liboso. Au moins il y a liboso na kata libota. So kaka baby. Balé qui ne soit bébé, ka tenga maka. Le moto à train. Vous comprenez? Très bien. C'est-à-dire fallait n'engana eza charge ba pesa yé. Yé ko tenga mate ako quoi yate. So ka quoi a quoi ça ba te belé. Yango mona sera toujours tête haute. Yango mona sera toujours debout pour nous encourager surtout moi na ele qui na trésor kukas. Autant comment trésor kukas en tendeni. Na kokipe ko loba faire. Eza insulté. Ah okokipe ko loba faire. Na kokipe ko loba faire mais je me sens mieux dans na loba ke faire 5e race. Parce que biso tout oyebi asala tala fallait za muta pese lengi. O me fali amuta pese lengi soit ça il ka moyo ka gu osalango alors ferré a pese lengi te pour a copier
donc faire réunion ça au salle là zo copier Fali bon non bengi 5e race pour Nikeri abima na bandela lisusu na ba to tela biso oh so les abongoté Fali ndati ba date bosuka na décembre tozela totala siko soko tiati beta gazon tena beta te tozela kaka to mona soka tie date te ne non di makalanda Fali te mais soka teka date yemoko abanda komi benga na za 5e race mais Fali pa ki na likolo makasi 5 date a otia poso ki ye po leka poto mo kaza danger faut 6 et là on ne se passe fallait souki bango faut pas déborder voilà tu comprends que va danger d'après Malika mais so teka na sa Fali wa leki o mwana o mbolokoso oui zuna mbolokoso voilà mais na 3 prestations il a fallu pour pas différence nini yo comprendre par rapport à la prestation à habiter na Lyon habiter na Bordeaux azaki pe na Liège na Belgique na festival les Ardentes différence c'est na ba concert na parce qu'il y a des gens ba obenga nga ba bi fali azawa apporter quelque chose à chaque concert différence oui mais différence c'est rozala kaka papa fallait jamais sala likambo moko o eza le même non parce que ce qu'on sait likambo moko o eza le même tout le monde a peut-être une déclaration et quota que fallait changer les biso peut-être le koboy fallait oyebi que na mona commentaire moko na concert ya na mona commentaire mona concert ya frère na biso Ferré mutumo commentaire aza gaulois mais quand même c'est juste une remarque qu'il y a mon azaki mieux ça remarque na commentaire na yi habito ba gaulois mais longole la biso na rythme oyo bete la biso musique na monda mbokilelo longole la biso na ba manière ozo meme na biso ezana ba biloko mususu o sango na ndenga kilelo te ozo mona mais e cause la difficile pour na kosala ngo pourquoi parce que de ezana ba biloko mususu pour réussir il faut un manager à bien. Il faut un manager à bien. Il faut un mentor à bien. Ouais, coacher. Papa, être musicien, c'est pas facile. Quand un artiste musicien, artiste musicien, il a facilité. Faut entourage ça là très bien, très blindé. Très bien, bisa kayo ndaku o fondation ils ont négligé ça na ba conséquences terribles. Yango tout le monde a ba retombé, il y a makambo mususu, il y a ba artiste musicien et quoi la biso na réseaux sociaux monde ba tout ba seka. Mais ceux qui n'ont vendu na tali na lelaka. Tom sou soi-disant, bon benga un grand artiste. Mais un grand artiste et là on est mon boy na réseaux sociaux. Oyo muto même azaki pembe na ye akoka ko faire arrêter ngo. Exemple netine. Te non peut exemple te. Non mais va doit être babunda nango. Babunda nango. Soit nga na rolo ba o nga na zo comprendre. Ce qu'on comprend de lobby. Voilà, pour tout le monde vidéo moi ils ont circulé, il y a fait rigoler tant au sala noce na ye pour na ko motiver ba gaulois et tout, ba montrer la bonne musique ba ya concert na ye na suka nango a utiliser slogan autora ngo déjà pas fallu pour pas. Na moi même ba gaulois musu ba siliki, musu ba d'accord, na habité peut-être yango, na habité tom sunga na salaire. Ba ko kyo silikate na to lobelo mo awati. Ba silikande nini? Fallait faire à 5e race. Azo obligé ya luka ko copier ata o copier nyonso te mais a copier même ata 40% quand même aider au moins que na personne baka kata zoba yes te ka kata elle c'est non copier 50 te na copier ta 30 oui. Donc faire hasard il y a des gens au babengi premier warrior révolté na ibisa Kéris na ibisa bino a en émission babi ya la fallu de près 5e raciti nem so na minto azo kengeli na coin au kengeli na coin ma sonda ti ba date we malgré no tena nga 5 te na utiaka ta D mais na mando zende ya a préciser ba moi na ibiso en émission ti na ibisa oti mais quand même vous avez tant la des concerts na autobeta na Kinshasa Rotana na Shark Club. Shark Club a concerté. Tu as 2 musiciens, tu as 2 artistes musiciens au Babeta Shark Club. C'est Philippe Moïse Mbi. Ah bon? Fallait faire Babeta Shark Club. Et ça qui barbecue.
Dans Toro, tu as la palmarès, ça va compter. Jamais. Toro Théâtre, le bas bandé la concert dans chaque club. Et ça qui barbecue, et ça concert. Na palmarès, c'est bateau, va bête, concert dans chaque club. Et à Moïse Mbi, et na Fali Poupa. Bastar. Faire à côté dans la liste. T'es na côté, on est barbecue. Voilà. Mais tout sorti médiatique, il y a Yorobo. Ces derniers temps, Badir Nayan vers Fali, tu trouves ça comment? C'est le côté, et l'on l'appelle Fali, et l'on l'appelle Succès Fali. Fali, c'est un lot qui a gagné pas en bangote. A perdre un peu le côté. Pour bola, mon socio sali mutu, c'est la moto. Nanya was esclave. Ba des mères. Ba lobela watati. Dab et lobela wata. Bab esclave. Bab esclave te? Bah ça Moussa na bango. Soi-disant comment? Tout va ça Moussa. Oui. Bazab esclave. Je pense pas. Il y a bien Rosa esclave te pour un visa. As esclave pété, ba pesa pe pour na esclavagisme, mais ceux qui ba pesa yorobo visa pour na esclavagisme. Et loko ni na sala o e marka na vie Fali. Pas le bakeya aux esclaves te. Net nini. Ken piana kenda prison makala. O yoroba salate. Eh. Voilà, on pesa ce que. Eh, to pesa ko, to pesa. Oh, to pesa kerit. Place mala moza to bake mala moza. Très bien. Place ma beza to bake ma beza. Ken piana kenda prison makala. Yé yoroba azaka wapi. Atambola na combien de musiciens monde atinde ye moka tchaka. Nani a pesa visa? Nani a pesa visa? Batu nyonso ba sepela na ye ezaka ba dictateur a Fali. Ba révolte. Mais malgré ba sepela na ye, ba oliane peka na fourchette mulai. Yorobo. Oui, parce que ba yebike biso kutu. To saleli oyo, muto wana saleli ete. Asali bongo. Oyebite? Ba beta tolo ba umena ba musicien. Ba yebi ba musicien de ba vivrati. Très bien. Ba yebi. Ba sepela kana o fallait ça il est bango déjà. Ba so ba visa c'est bon. Na lo bango na lo bana batu fallait ça la makambo te pas sepesa moto. Fallait boire que janvier na concert à Bordeaux j'avais ça qui. Toi l'année na qui ça. Bénéfice il fallait pas janvier zanine. Matali quand même. Janvier mo bois azora temps na e. Ayer rapé ko extrapoler tant na musique nanga. Ayer rapé ko tombola. Kombola. Ba innovation nanga. Pour ninga pena CPCT. Mais au sala te pas CPC qui hérite. Au sala peut te pas dire que soit sali bo au syndicat. Ils s'en fout. Fallu vivre comme ça. Au ça m'a amené ya lingi. Au ça nenge ya lingi pour ça fali. Yo amo continuité. Et l'on n'y perdre so yorobo na tout nyo kaka ce qui habika vous allez esclaveté nini oh yé akuta no ya mabe na vie na pour se sacrifier pour na Fali ezanini voilà il y a des amis placés pour expliquer biso oh peut-être neto vandi bo surtout bitam sou ba sacrifice ba papa di ba dieta ba saraka ba fiston coloqué Elsa Pateo ba faire gagner la merveille hein ba soule ka ou ka pa zuzu ba sacrifice ba tona ba salaka bon orchestre na bango kué ya te yoro ba salang vous voulez trop parler boni ko loba mingi bo loba mingi trop parler peut tuer bo loba mingi mais bo ye bande loba te bo loba bien bo ye bo loba te yoro ba zo bo loba te te non lobela batu nyonso baninga vivre na légèreté ingratitude non pour ils non so c'est plus à l'ingrat ils normal dans les lots nengazo surtout ko zo na lingo ko ngote ingratitude wana oh mais ingratitude boto binga oni yesa la falinini yoroba ba za ingraté te na bien yorobo asela falinini asela bana falinini asela falinini oh
po fali so van na oto biso na tangi lokalo moko nani ken pe na kenda prison à l'époque. Vous comprenez? Très bien. Moutuna Moutou, il est libre à changer d'opinion. Moutuna Moutou, il est libre. Mettons de changer d'opinion. Tout est à côté. Banzara Source. Banzaka. Banzaka. Boba visa na bino na mko ava inspiré na yebi ke belé bobo ka bangunda. Pourtant bozonga bona muto opesa binoti. Ambassade wana eza ya ba parents na binoti. Abisale même Sony Yuari na ngende kwa compagnie Fali ba présenter été tout. Ba pour na nini bino. Mwana écoute Sekaye papa. Mwana na ya Sekaye papa. Mwana wana va Sekaye bazana papa na ina kisasati. Na mema papa na ina poto. Botika lokosi la bana bino makambo. Botika lokosi la bana na bino, botika lokoti abonda makambo etali bino ba papa ba para ba essentiel. Yoruba c'est censé. Na kereti na loba. Botika kokoti ba bana na bino na ba makambo. Na mambo e concerné bangoti. O explica moi na ndo zo visa te. Pe mambo po lobela, o lobela pe kana visa muto apesa kiyo. Soit akata papier passeport. Kata passeport, luka mdo musa peso ba visa ti. Bo sa ba vanti. Kata Yoruba poto ndima yo. Passeport na yo. Abandelo senga. Bandela ko sala sa passeport. Bandela senga visa ozo 4 ans. So 5 ans so 3 ans. Yabi d'ailleurs kutu ba 5 ans au baloba ezala ngo yango te bazo ba inane ayeko ba do ba ko sande ba 5 ans. On d'après yo. Yene so yene mutakosa parce que za kizengi. Bon mutamukolo bongo ba pesa inane yo kosa ko zo 4 ans. Po oza zoba. Pour le qu'on a la suite na tout à tout le poignet. So 6 mois. 6 mois ça mon qui? C'est belé 6 mois. Les questions tout à tout la kenda pota kenda na 6 mois. Agena 6 mois. 6 mois ça mon qui? Ce que yo zo inane. Oyo ko so 3 ans pour ni posa papa zoba. Bato bazoba 3 ans baloba ke ba 3 ans. Nafana na Alexis Woti chef de guerre à Lakisanga il y a 3 ans. Ah donc bah pesa visa par rapport ya validité. Validité à passeport na yo. OK. Ce passeport na yo c'est quand dépôt c'est sango on a mis ça pesa oté. Fallait que le maotre na inane pour expirer fallait nini. Il y a bien batinda ba kosa wana d'après Europe. Zoba bongo ba tina na kosa ndeni ngai na zabwe nga maman de mère des enfants ba yo tina na kosa na zo na visa inane bolo manika lo ba 4 ans na zoba mais quand même bato bazo pe ba 5 ans baza na ebiso ke ngai oui non pona muto nga na mona Alexis Weti 3 ans ana 3 ans multiple entrées azana 3 ans na yango moni samba kite azwa avion na etongo akenda yo papa ya bana to ya mwana Yorobo oleka na tefo bando kosa oza papa zoba olakisa bana on sait que olakisa pe bana lokuta o viva pe na lokuta siko ndengo zo visa no kenda poto ebisa mwana ni na pesa o kasi loka mwana aseka ki ba mateko na podium te ka yebisa pe ke mwana siko a reprocher au pété pour la visa ke papa muta pesa ke o visa o komi ko ya ko sele ba critique mwana reprocher au te Boza ba malade. Malika. Voilà, bientôt là, double stade des martyrs, mais la monde nous dit tout baza concentré na événement ami qui est pour tout. Double stade des martyrs à mois prochain et puis les 10 là déjà toujours qu'il y a des directions double stade des martyrs. Oh mon ango, évolution déjà ça va? Ouais, double stade de martyr, je pense que tout le monde a sa focus, tous les warriors ont sa focus, donc ezali, naïf sabino fala sala makambo, bon mon neti salama te mais salama. Au moins mindele wana ba bete ba côté na Bordeaux, ba côté na ba Lyon, ba Camerounais, ba Ivoirien, race nyonso ba chinois, tozana bango. Na double stade. Tozana ba on a double stade de martyr. Batu nyonso ba on a ba appartement monde entier, bo bongisa ba appartement. Bo bongisa ba chambre, ba toilette, oh eza ba clim te bo kotisa.
parce que tu y a ma délégation que tu as partout. Partout, je dis bien partout. Et où tu as partout pour un double stade de Martyrs. Ba vienne so na solana bango bana ba appartement na meme liyo mutu na kati appartement na 5%. Papa, l'ouvrier mérite son salaire. Et comme il y a un pourcentage, donc bateau tout boya concert à Fali, sous un poste appartement qui toko. Au contacter Malika Mania. Comme ça à rouper ça pena donc il moque na. Au Kenya pena place il y a bien. Il y a propre. Place au revendre pena kimia. Mettra la poto. Donc contacter ba place qui toko au revendre déjà courant stable mais mieux so bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup à Jos Mania Malika, mot de la fin et puis quelques salutations. Tout à disposition. Tata Flo Mangenda, Tata Florine Mangenda. Vous comment on a décision? Tata Florine Mangenda, Aouya. Voilà, parmi bateau Aouya dans le double stade de Martyrs. Ba maman warrior, maman Mimi Itunume maman Kingakati. Maman Kingakati, maman Fatouma Molimbi. Maman Fatouma Molimbi. En tout cas, to pesi bino ba mbote ba maman nyeso Kingakati. To yebi ke to yamba ba Irene bon petit ba roya ba maman dans si lofo. Maman na ngai. Kini oza inonde. Ya nana boduga ya papa di ba diata, ça dit plus de 15 ans balé à Kabilo moko. Il est déjà dans monde dira tika déjà ba papa di o yambango. Pour place on a des centres na biso. OK. L'enseignement catalogue plus c'est-à-dire tous les warriors tozalawana tokutala mais bah si je ne dis pas mi balé pas c'est on a biso mimi tike va mi check. Mil check ouais na sayo. Donc ça dit na ibi que makamutu kitoko. Et vous avez vraiment nickel. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote et papa na prodige. Merci. Maintenant, on a pas quitté. Oui. Voilà, quelques salutations pour que tout cabonana Jos Mania. Donc, si mbote na batutu balinga biso, batutu basoutenara biso physiquement, moralement, financièrement, to linga bino mingi vient nga Diezola London, motema ya Mama Dali Dazola. Diezola les arapes na Belgique, les arapes en France. Les arapes na Belgique, les arapes na France. Ah bon, kuna donc kuna pena olingi donc assurance ya total biloko sorotier et rekoma vraiment avec beaucoup d'assurance. OK, ba ochelanga biloko mo wana na osenga ba chelanga on a Diezola. En tout cas na yebisaki ba mama warrior. Ba mama na nga ya ba warrior. Na besoin ka ya machine. Nous avons besoin de machine comme machine on est bébaki on a besoin de machine ba maman biso ba warrior en tout cas na yebi ke pas na bino vraiment ma beza raté solution ils ont raté en tout cas nous avons besoin de machine ba maman warrior ba maman Kingakati to beleli bino vraiment en tout cas et ça biso vraiment plaisir il y a trop Niki Morondez allo barape asalaka Niki Morondez na beleli vraiment en tout cas merci beaucoup Georgette Kandungu Iget Kandungu je te salue les jumelles paradis Biben Lukubika Rose Lukubika na pesi bino ba mais kombo so boaki yango obiki ya Théo Zambrota alia jamais dollar elala ya Théo Zambrota alia dollar elala Claude Maloba wapiye avec Claude Abitozala merci beaucoup. Il y a Théo Zambota. Il a besoin de machine. Il y a Théo Zambota, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais dollar et là. Il y a Théo Zambota. Namona ba patron, ba boss, amité mamalamu. Mais plus qu'il y a Théo Zambota, c'est la mort. Il y a Théo Zambota, il y a Théo Zambota, il y a jamais dollar et là. Il y a Théo jamais dollar et là. Son bon est là, il y a Oliate. Merci. En tout cas, il y a Théo Zambota. Merci pour tout. Il y a Théo Zambrota, un grand merci à toi. Il y a Théo Zambrota, na PC Bambote place Rolanda biso merci. Aussi na Rodi Dindi Swag, Rodi Dindi non batika yo leki bango. Merci pour tout. Merci aussi na David Impérial, aigle puissant. David Impérial, na PC Bambote place Rolanda biso sikoyo ye asolara très bien. Merci na Kalo boutique pomba ya Swag, charge ya mboka molatisi ya Congo et puis aussi na Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote, merci. Tout Balandarabiso, j'y vais pour Maluta, le boss
les vrais pétroliers de Dallas. Na kosenga na bino encore une fois, tous à la biso nyonso na palais du peuple, n'esplanade ya palais du peuple. 9e édition, il y a cause de la foi. Tous à la on ça vraiment bien. Le 10 et le 21 juillet à 14h juste. Tout ça déjà wana balobi mosali na nzambe pour tuluna makala cette fois-ci faut mata pour nkolo rokita yo muto wana na posa guérison ozana malade aussi la raté maramba molili il y a qu'à travers liloba na nzambe à travers mosali na ye Jean-Paul Mayata de la foi ozwa guérison comme il faut na singa bino boya tokutana na esplanade ya palais du peuple le 20 et le 21 juillet à 14h juste tout ya pena tout savourer les Lobankolo. Merci à l'équipe Mobimba d'Afrique Elengi Télévision, Richard Antessa derrière la caméra et puis aussi à Fils Njouzi. Merci vraiment à bateau tout Balingarabiso. Je pense que tout le monde est bon au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.